nga posa na ngai eza na tanga un jour nakoma mutu na vie un jour oyo bato batya kombo na kati ya mboko na bima siko kotanga yango nazotanga ane depuis ane ebandaki ti nde basali confirma bafuteli ngai te eloko te siko ndeni na otanga moye eza te ya nasengi na mama Feli ya se asunga nga na domaine ya kotanga na besoin na tanga pe akoma mutu na vie. Na vie olinga po comme président de la République ya mboka. Na comme journaliste. Leti ngai. Oui, Netio. Na pesi mama Feli assez merci à soutenir biso. Aza mute ma compassion ko sunga ba orphelin. Ozamba liboso te zepe ya sukate. Ayaka na orphelin lelo sous mercredi ay ko tala biso. Na sengi mama Feli assez soutenir biso na ba difficulté. Ndako ezam nene papa emoko ko soutenir biso te. Aza na place ko sala te. Na compassion aza na ngoso ka za na makoki ya ko tsaba sangisa ba fude biso nda. Soki afude biso Nzambe na likolo akopambola et merci. Maman Feli. Na merci ka mama Feli assez na bolambo asaleli biso akanisko ya kotala biso ba orpheline. Et belende bazabo so bazala mambo na mama bazo melaka ba masanzo sala ka nyonso. Mais ya azu motema oya mapo ya kotala biso. Melo na ngina senga tozala na bilamba alata te. So po tali na sima tozala makala te ti erona to liete po makala ezate. Ona ngina yesa mama Feli assez ako tindela biso te mutaso la biso ta sac ya makala ti to liete biso bana on a payé merci Comme na âge. Comme na 14 ans. 14 ans autant. Na atanga te. Autant te. Bon. Azate. Mutu atangisa biso azate. Pesi merci mingi na mama Feli assez na ndenga kaniseli biso. Eza na bato ebele bazo perdre mbongo na bango na babar na bahotel. Mais yan dimi ko sunga ba orphelin pe ba orpheline nzamba otika ete nzamba pambola e oya saleli biso nzambe na lola kanisela loni na mabanga te maloni likola ba zelu moko eza na fumée place akoma te nzamba ko komise bisiko akoma te ba limite nyonso ba kotela e koza l'écraser au nom puissant de Jésus na pesi mama Feli merci. Maman Feli, Yassé. Maman Feli, Yassé. On a signé maman Feli assez à soutenir biso na difficulté zona en orphelinat. Mais premièrement, la difficulté zona ngo to na ndako papa za makoka au soutenir biso te po azana sika au salati. Donc on a signé maman Feli assez à soutenir biso na niveau ya loyer ndako na betide ata maiza passe ba difficulté que na musia retour mai on a signé soutenir biso ata na forage à pamba. Nzamba kopambola awa na selemba tozana na pasi ya mai makasi bon naza na biloko ya kobomba penza mai te naza pe na ba difficulté ya nini ya banzungu mpona kolambela bana nazaka na nzungu moko nalambaka fufu moko biloko soki ebeli na baloli nde natie lisusu mosusu na moto mai bana efale na luka bana basala ta mosusu 5 tours 6 tours po te tozwa mwa mai ya kosukola bango bilamba nde difficulté yango wana. Congo, Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout, Onyo Sobota Labiso, partout dans le monde, na Elengia Congo TV, chaîne Moko, na Katia, République démocratique du Congo, où vraiment tout l'axarabino, ba image, ba actualité nyonso, ezali koleka na Katia Mboka Labiso. Merci vraiment na confiance nyonso, bo mesana kota Labiso,
partout dans le monde. Martin Engi, double vitesse à fusée, ensemble na équipe Mombaya, Elenga Congo TV, Gloire de Kesi na Sima Caméra, na Josué Diasuka, ne vraiment toza lelo, na Selembao, na Sir Batebele Botal Abisso, émission politique, émission musique, mais lelo, Tokobet Ali solo vraiment, et puis Bokomona, pourquoi Elenga Congo TV, Tokoi Anakati ya Selembao. Toleki na ba étape moko ya mabe ba maladie otozaki nango ya coronavirus et déranger vraiment mokil mobimba mais eza na association moko eza na niveau ya poto association enfant béni o vraiment ezali kosunga bana oyo bazali na pasi kosunga ba pauvre ndele ona kati ya Congo TV tozali vraiment ensemble na bandeko ya association enfant béni de Feli Ancé na Paris. Donc Feli Ancé azali vraiment kosunga atali coronavirus ezali mais azo continue toujours kosunga batu oyo vraiment bazana niveau ya pasi yango to awa na kati ya orphelinat la main de compassion ensemble na association enfant béni na commune ya Selembao poto sola vraiment to ba pena bandeko ya Selembao atoza awa balingi balaksa biso nini poto moni vraiment ebele ya bana bazana simana biso ebele ya ba mama ebele ya ba papa oyo Feli Ancé azali toujours kosunga ko aider na kati ya association enfant béni au ezali na niveau ya Paris ndeto zana ndeko bonjour papa. Bonjour papa la journaliste. Bonne santé. En tout cas, santé bien dans Ngolo Nzambe. Alors lelo tu es na orphelinat na bino la main de compassion pour na maman Feli Ancé. Donc Feli Ancé oyo azali na niveau ya Paris association enfant béni o vraiment bazali kosunga ba pauvre kosunga pena bana ebele awa na lingi juste kopesa biso message pour na orphelinat o vraiment tozali awa ensemble na association enfant béni. D'abord, merci beaucoup pour l'association Enfant Béni. Où ils ont kamba mapa maman nabiso yase. D'abord, nous avons pambolaye, nous avons la libosote, aya awa na orphelinat parce que nous sommes de l'orphelinat la main de compassion. Nous avons la libosote aya déjà awa na esiga o ko soutenir ko sungabana. Les lois doivent se reprendre biso aye vraiment pour nabiso to sepeli mingi. Nga ndi naza promoteur ya orphelinat comme nanga naza pasteur Gédéon Kikonga comme ndingo tsiko lobatoza na commune ya Selembao quartier Konde avenue Kikindu numéro 59 nde esika tozwami yango wana. Alors biso a toza mpe na ba structure ebele parmi ba structure o moni première structure oyo ya bana o bomoni bafandi awa nos enfants vos enfants oyo mama sunga mingi bango bafandi awa ba orphelin et en dehors de ya oyo toza pe na structure ya ba mama veuve okumona na likolo kuna ba mama mo bafandi mama secrétaire afandi ye aza uniquement pour na ba mama veuve na kati pe toza na structure ya santé automoni papa munganga wana telemi donc bango baza na domaine ya santé eza parmi ba structure o eza na kati ya orphelinat la main de compassion toza pe awa moni bana bafandi kuna machine malgré ba machine yango vraiment ebebi mususu maboko elongwe tout ça pasi tozo salaka po bana ga ba ye ko la ba apprendre toza na structure ya coupe couture centre coupe couture ainsi que esthétique bato esthétique nan ba yete eza elogo ezalaka après-midi. Voilà, en tout cas, tout ça, na esengo makasi, comme on a maman, ko zonga le biso na mercredi à lelo, ko ya ko visiter bana, ponanga, no fonza mapambolaye. Alors, merci vraiment na maman Feli Ancé, maman Feli Ancé, motema ya Guy Malongo. Merci vraiment au Azali Kosunga association enfant béni. Alors tozana bana maman Feli Ancé Azali Kotala biso na kati ya Elenga Congo TV tomoni bana vraiment malgré ba maladie ezali na mboka mais toujours kosangisa bana association ezali Kosunga ya bana enfant béni ya maman Feli Ancé. Nalingi vraiment avant na tout namba na ba question moi le embo moko ezalaka pona koyamba vraiment association munene oyo ezali awa na orphelinat la main de compassion enfant béni moi le embo moko ezalaka bien
Maman Feli Yancé azali toujours kota la biso moi bana tomba fandi calme ba mon appel mouvement wana et zala rapidement mais bien Maman Feli fanda na yo umela seko na sekwe Maman Feli fanda na yo Yancé fanda na yo umela seko na sekwe Maman Feli fanda na yo Yancé fanda na yo umela seko na sekwe Maman Feli fanda na yo umela seko na sekwe Alléluia salela Maman Feli ngamba poni yo Association Afadeni Association Afadeni Association Afadeni Maman Feli Yancé Maman Feli Yancé Association Afadeni Association Afadeni Maman Feli Yancé Robeti maboko pour Maman Feli Yancé Association Afadeni. Voilà, mesdames et messieurs, tous continuer toujours na banana biso, awa na orphelinat, la main de compassion, association Enfants Bénis, ya Maman Feli Yancé na niveau ya Paris, nde tokoi awa na Elenga Congo TV, poto la Sabino réalité ya bana o nyonso, bazana kati mboka na biso, République démocratique du Congo, ndenge bazali vraiment konyo kama na ndenge ya pasi. Ole Maman Feli amela na ba bière na ye, asa ne ba ambiance na ye, mais andimi mwa muke na ye azanango kosunga bana po bana batanga malamu, ba ekola ba formation ndenge na ndenge na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bongo merci vraiment Maman Feli Yancé na kati ya association Enfants Bénis. Toza vraiment na bana na lingi vraiment papa a présenté pe biso bana pe baloba. Maman Feli akoi awa na orphelinat na bino. Vraiment merci, je pense que bane bango baza awa baza pena bezo koloba loba moko pona mama na bango oyo mingi aportaka bango ake kande uti koloba passe eza crise mondiale ezame auta langote et azako se présenter mingi ni bana baza awa balingi baloba quelque chose pona mama na bango Maman Feli Yancé toza awa na mwana biso Jili alinga loba quelque chose et pas Maman Feli ya Jili oye koloba Ye ya Jili donc tozane bonjour ya Bonjour. Nalingi opesa message pour na association Enfants Bénis ndenge toye na orphelinat tomoni bino bozana mawa bozotala Maman Feli Yancé boye nalingi pesa message pa ya Maman Feli Yancé. Bonjour Maman Feli Yancé. Zamba pambola ndenge ozokanisa biso ba orphelinat ba orphelin. Zamba bakisela o ezange. Tozana posa okanisela biso atana kotanga, ataya kofutela biso ndako. Ataya kosombela biso ba mousse, tozala ba mousse te, tozangi pe biloko ya kolia okanisela biso. Yo oya awa ndenge nini na kati ya orphelinat? Oyeba lisusu? Na ya mwakala na bosani. Mwakala, mwana muke. Merci. Toza pe bande comme susu bazali. Toza vraiment baza ebele awa. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo na David. Message no pesa na Maman Feli Yancé azotala yo na association Enfants Bénis na niveau ya Paris. Tosepeli ndenge ayekotala biso eza mbala ya liboso te
pe osunga biso aya osunga biso tosepeli makasi nzambe apambola ndenge asunga ba orphelin na ba orphelin ya la main de compassion nga posa na ngai eza na tanga un jour nakoma mutu na vie un jour oyo bato batya kombo na kati ya mboko na bima siko kotanga yango nazotanga ane depuis ane ebandaki ti nde basali confirma bafuteli ngai te eloko te siko ndeni na otanga moye eza te ya nasengi na mama feli ya se asunga nga na domaine ya kotanga na besoin natanga pe nakoma mutu na vie olinga mpe koma président de la république ya mboka nga nakoma journaliste ndeti ngai oui neti yo Maman Feli Yancé aza na besoin koma neti nga mosala na salaka donc yebisa mama Feli azoyoka Maman Feli Yancé na nakoma journaliste balobi avant nakoma journaliste il faut natanga na sisa ba classe nakoma ba université siko makoki eza te yo kosunga ngai na mambo na mwa 10 francs okosunga ngai ya Minerval. Merci to bamsu bazali to mona pe batumsu baza mama Feli Yancé azotala biso donc nde tozo solana baleki na biso lobi ba koma ba konzi ba ministre mbote ya Mbote kombono nan Daniela message no lingo pesa na mama Feli Yancé azotala yo association enfant béni. Bon, moi, tel que je suis ici, je souffre. Il faut qu'on allait m'opérer, mais l'argent qui manque, il n'y a pas moyen qu'on puisse m'opérer. C'est pour cela que je demande à maman Feli Yancé et maman Iguette s'il y a moyen qu'ils puissent m'aider. Maman Feli Yancé, oyoki, donc, azan un problème. Il faut que Sungae pour une opération et que ça, moi, bien, à 4 orphelinat. Merci vraiment, maman Feli Ayoki. Nani Susalinga Baksa. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Bertina. Message nous n'avons pas ça. Napesi mama Feli assez merci à soutenir biso aza mutema compassion ko sunga ba orphelin ozamba liboso te zepe ya sukate ayaka na orphelin lelo lisusu mercredi ayako tala biso na sengi mama Feli assez soutenir biso na ba difficulté ndako eza munene papa emoko ko soutenir biso te aza na place ko sala te na compassion aza na ngo soki aza na makoki ya kotia ba sangisa ba futela biso nda soki afuteli biso nzamba na likolo ako pambola yo merci. Maman Feli Yancé. Maman Feli Yancé nzamba pambola yo merci. Merci ba leki misusu baza po baroba na moni ba che bilongi ya mawa. Bonjour. Bonjour. Kombo nan? Angèle. Ofandi calme répondre. Elote. Message no ngo pesa pona enfant béni nde ba yotala bino. Ngala merci ka mama Feli Yancé na bolamu asaleli biso akanisiko ya kotala biso ba orpheline ebele nde bazala bambo na bango bazomelaka bamasaka bazosalaka nyonso mais ye azwi motema oyo ya mawa po aya kotala biso melo na ngi nasenga tozala na bilamba balata te so mpo otali na nsima tozala makala te ti ero na tolie te mpo makala eza te yango na ngi nayesa mama Feli Yancé akotindela biso te moto asobela biso ata saki ya makala ti ero tolie te biso bana ye on a payé merci. Comme na âge na comme na 14 ans. 14 ans autant. Na tanga te. Autant te. On azate. Obi. Muto atangisa biso azate. Merci message est commis to zape na batu misusu baloba. Bonjour. Bonjour. Santé bien. Bien. Message pour la association enfant béni ba hôtel Abino maman Feli Yancé. Napesi merci mingi na mama Feli Yancé na ndenga kaniseli biso eza na bato ebele bazo perdre mbongo na bango na babar na bahotel mais ya ndimi kosunga ba orphelin mpe ba orpheline nzambe otika ete nzambe pambola ye oyo asaleli biso nzambe na lola kaniseli aloni na mabanga te maloni likolo bazelu moko eza na fume place akoma te nzambe akokomise bisiko akoma te balimite nyonso bakotiela ye ekozala écrasion non puissant de Jésus. N'appelle maman Feli Yancé merci. Voilà, merci. To bande comme souper. On met ça aux appendants va tout sauter mais juste gars moté. Message nous peut ça pour la maman Feli Yancé association enfant béni ba hôtel Abino. Bon, na sing na maman Feli assez à soutenir biso na difficulté zano en orphelinat. Mais premièrement ba difficulté zano ngo to na nda kwa papa za makoka au soutenir biso te po azana sika au salate.
donc on te signe maman Feli assez à soutenir biso na niveau ya loyer ndako na betide ata mai ça passe ba difficulté de kena musière autour à mai on te signe à soutenir biso ata na forage à Pamba nzamba ko pambola. Merci na évité merci. Grand merci maman Egeti Moleka ainsi que maman Feli Assez na motema obolakisi na la main de compassion ko yasu ko tala bana bino bomoni ndenge baza bamuso bazo tambola mapapa ezate bilamba pesate tozana vraiment na ba difficulté moko énorme pour na bana oyo ndena lobaga mingi soki mwana za moko tala ba contrôle ndenge za la bongo bale misato c'est que ça vraiment coup à makasi lokola janza merci apesho motema oyo ya compassion kotika banote kotika bisote kotika orphelin ote sungaka biso atasuka sanza pona makambo kufutela ndako ekozala bien ata mapapa pona bana bilamba pona bana ekozala vraiment très important parce que bana mimba za batama makulungulu bazana mapapa te ça sera quelque chose du bon. Merci. Voilà, donc merci vraiment. Toza ensemble, les messages sur les Ali. Toza photo là qui s'appelle Maman Zali Awa. Maman Lambila Rabango, tout le monde a payé. N'engue bana condition na bango et ça la capo. Ba malade est tombé belé na katsambo kanabiso. Mais kozana maman pembeni ya bana quand même et kozala pe sengo. Kosukola bilamba bana, kolambela bana. Éducation bana et ça la bien mbote maman mbote papa na biso journaliste et puis mbote maman nanga Félix maman Félix merci ming na parole ya lelo na sepeli ming na ndenge oye kotala biso pote ngaende mama komo nanga mama Samba Hélène ngaende mnazala kana bana ngonga iso nazala kana bango kozwa soin na bango tongo na teti na loso kosukola bilamba ngonga nyonso ba difficulté nous kutana nango na orphelinat awa la main de compassion pour association enfant béni ya maman Feli Ancé na niveau à Paris ba yo talabino ba difficulté nous anango tango lambela bana osukola bana bilamba mutu pasi ya bana makasi mutu pasi makasi difficulté zana ngai ya makasi ya boy awa na selemba tozana pasi ya mai makasi bona zana biloko ya kobomba penza mai te na zape na ba difficulté ya nini ya banzungu pona kolambela bana nazaka na nzungu moko na lamba fufu moko biloko soki beli na baloli nde na teli mususu na moto mai bana ifale na luka bana basala ta musu 5 tours 6 tours pote tozwa mwa mai ya kusukola bango bilamba nde difficulté yango wana. Maman Feli Ancé. Maman Feli Ancé, en tout cas, na senge pai na yo, alukela penza ba respect ya minene penza ya mai. Po ana kitoki mosi mai pasi makasi. Asenge la penza ba respect ya minene, ba nzungu ya minene, pote na kolambela na balola kalisusu te na matuka. Na zape na matuka penza ya minene te. Pona saka bona lambi na longo na litukana na longo lisu mususu mwana zo 6 na retard fana 6 15 16 pote bana balia na taya bien. Merci to boyo kindenge bana balobi pasi o ba difficulté bazanango na kati ya orphelinat awa association Enfant Béni ya Maman Feli Ancé na niveau à Paris azali toujours kokoba ko sunga bana ndebo ki mwana lobi oleke batu babebisa bambongo na bango bakenda komela masanga ambiance mais quand même bazali ko raisonner bango na association Enfant Béni nde ekoi awa na orphelinat. Merci vraiment na Maman Feli Ancé. Donc merci na Maman Feli Ancé. Toza pe na représentant Monsieur Tita Azali awa ya association Enfant Béni na niveau à Kinshasa nde toene ensemble awa na orphelinat tomone. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, moi, Combo s'est présenté, et puis aux Anani, et puis message Moko Pessi pour la carte de carte, Kota Labana. Vraiment, merci Mingi pour la parole. Nga Combo Nanga, Titan Koyase, Nazali Nekoya Feli Ase, Nga Naza représentant de Awa na Kinshasa par rapport à l'association Enfant Béni.
ngande munazalia wa c'est-à-dire que union sezo sala makuna na Kinshasa ngande mutufuna zala pona ko représenter yango moni journée alléluia mercredi to bongisa yango pona ko ya kokuta na lisusu na bande ko na biso bana na biso baza ba orphelin a na kati ya orphelinat la main de compassion oyo izalia wa pona ko sala to ko sunga bango na quelque chose oyo bongisa maki kuna lisusu pa ya ndeko Feli ase yango mo na zalia wa mingi ya koloba pendeza te parce que on na zalaki nango na moni bana basi balobi yango babimisi yango j'espère que Feli ase moko akoyoka yango ndenge zali wana bana ba pesi déjà ba doléance na bango ba remercier ye na oyo asala raté oyo azo sala rapona bango donc mabinzamba pambola ye aza vraiment moi si oyo ali pamboli pour makambo azo sala mingi vraiment bazo sala ngote na ba situation boye eloko mo lobi na ba moment ya ba corona boye na ba kini ba muso préféré mbongo ne asala no makambo mususu mais Feli Ansé azumbongo na ye alingi a soutenir ba orphelin na ba Feline pote Nzambe lobi akanisa et sukika na ba moyen o tembe azana ba mapangu na bisika na ye o ya bongisa pona bango bazala wana donc vraiment ezali kamoko ya malamu yango moni to pusani awa mokola lelo mercredi pona koya kotala bango Depuis que na maloba te nenge pe Bible zoloba apôtre Paul aloba ma discours ne se repose pas sur de paroles persuasives mais sur la démonstration, c'est-à-dire que nenge tozaka toloba na bango te ke tolingi bango to ba bango te ke to Feli asa ya bino to ba bango te mais il faut ba mona moi geste ou symbole oyo ba mesana ko mona ngo o ba zwaka yango yango nde na ye donc ndenge na ya wana za na enveloppe oyo outil en direct de Paris na nzela ya mama Feli asa pour une association na ye pour na ko kanisi la orphelinat oyo ya main de compassion donc nalinga kite na sala yango na kobata matato sali yango basi bayebi ke mama Feli Ansé asungaka bon mais pona ko monisa pende sengo wana kotombola esengo kati na bana yango monaki na linga na misu ya bana na misu batu nyonso pe na misu ya papa na remettre enveloppe oyo et outil par na association enfant béni yango moni na linga na pesa papa enveloppe na yo yango yo oyo ba pesi na pesa yo vraiment yango yo nazoko pesa yo papa yango na maboko vraiment et enveloppe ye pona ko soutenir bino na ba besoin oyo bo sengaki donc mingi ya koloba ezalité yango on a dit na ya koloba yango wana parce que bana basi balobi donc on kusabi ke ka Nzambe oyo simba ki na motema a continuer toujours ya simba ye Feli Ansé pona ko soutenir orphelin et orpheline. Merci vraiment. Enveloppe yango bomoni, enveloppe déjà bozui pour na bana kosunga bango atana lipa, atana loso, atana pondu, molo komoko pour na association enfant béni. Na habité ceux qui le roi va payer enveloppe mon message. Vraiment yakoloba grand merci parce que la main qui donne c'est celle qui reçoit. Et mon oiseau pesa et pas orphelin, au défi ça totalement et pas inanzam. L'acte d'amour ou la compassion, maman Feli Kosala et le maman Iget, Moleka, ngana goloba ke nzambe o ya ba orphelin amonaye. Octo amona bango nzambe o ya ba orphelin abaksel susu ya koleka likolo ya ba ya o bango bazo kansa ya o bango ba lota ya o izalo kola ba vina bango tout Penzami a épargné bango na ba maladie ou ezana kati ya monde zoboma. Je sais que le boko nzambe sera toujours présent et ya koloba lisusu kotika bisote. Je sais que ozaka toujours na amour wana ya mingi. Alors ce que bana kosala ngo ata suka nyoza sanza et kosala biso bien. Et kosala biso bien. Vraiment nzamba pambolo mingi gola manzambe le corona yo bisikoza. Merci beaucoup. Merci vraiment. Voilà, to Komina Souka. Merci vraiment na association Enfants Bénis. Il y a Maman Feli Ansé au niveau à Paris. Ils ont soutenir, ils ont sunga vraiment orphelin, na ba femme veuve, na ba pauvre, ils ont sunga bango. Alors merci vraiment, merci na Maman Feli Ansé. Pas au Talabiso, la femme légitime, Motema Yagi Malongo. Merci Lissusuna Bijungwama. Kolo Japon mutu ya mbongo waza muninga na yote motema ya Gladys Ngwama la femme légitime et kozwa bino temps
Bibish Kamba Chibambe Ngoyi Mutu ako changer yango azate. Donc histoire va changer raté. Flora Kiasuka Yakutumi Makwata. Merci lisusu na Nati Yanse Gelor Kisangani Titan Yanse. Merci na Iget Moleka. Merci vraiment na Iget Moleka, Perpéti Eliana Mavinga, Frank. Merci vraiment na batunyo sobota la biso Frank Lelo Telecom, Guy Malongo. Oezali bongo association Enfant Béni. Bato nyoso totangi bakombo na bango bazali bato pe bazali kosunga kokotsa mwa 10 francs na bango pour na association etambola bien. Donc ceux qui contactent boko benga bango vraiment numéro de téléphone na éviter ceux qui yakuna anasi côté réalisation ba maramunyo so pour na association Enfant Béni. Merci vraiment na gloire de kese ozota la biso balobi bo sunga bo bakisela association Enfant Béni. Bateau nyonso boza niveau à Londres, aux États-Unis, partout dans le monde. Ceux qui attendent aujourd'hui, pourquoi pas continue d'attendre caisse moko ya association Enfant Béni pour na rosunga po yango ezo sunga kaka na Kinshasa te mais partout na République démocratique du Congo tina niveau ba est Enfant Béni ezali kosunga. Tokozalana toujours kozwa ba image pour na la sabino ke ndenge bana ba mama ba papa bilenge bazali konyoka manakati ya République démocratique du Congo. Mais Enfant Béni, azo raisonner, azo tikate, azo continuer toujours à soutenir batou. Merci vraiment na maman Béni Ansé, na maman Feli Ansé, Oazali, Kota Labiso, Martin Engi, double vitesse à fusée, tous vraiment ensemble. Merci Lissoussou, na Glody Diasuka, la mignonne, na niveau Air France. Merci P, na Tracy Mbelenga Pro, merci na Karsha Sadik la Finlandaise, Balobi Yopozotika STT, Ozali toujours Kosunga. Bana na niveau est boza la brancher na kati ya Elenga Congo TV nasi toemba tanze moment poto kabwana pour na maman Feli Yancé la femme légitime motema ya Guy Malongo mwanzembu mo pour na maman Feleza maman Feli Yancé la femme légitime Nous vous accueillons par la sincèrement, par la votre arrivée, par la fête, par la nous vous accueillons par la sincèrement, par votre arrivée, par la soyez les bienvenus, soyez les Yambi, 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 oh, nice. Yambi, 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 oh, nice. Mama, yambi, yambi, oh, nice. Yambi, yambi,